vérité bandeko tozali kotonga bino pokwa elamu lisusu ngai frère na bino ndeko na bino l'impresario Joachim Zambwana na banza na baoyo basili koyeba deja balandaka ba émission na biso boyebi ete l'impresario elinga koloba muntu oyo azali ko présenter une équipe bato nyonso bakoki koya awa te po tokoka koloba bamakambo tosali ba recherche yango na ngai nayaka awa mpona korepresente bandeko nyonso oyo bazali na nsima na biso na bamakambo basili komona basili kosala recherche basili kotinda biso groupe ensemble ngai nayeka mpona kopresente yango et puis mama ani ndenge bosili koyeba ye mutu azali l'activiste na biso activiste mama ani oyi kose présente elingi koloba lisusu nini ezali mutu oyo alobaka na place bato oyo baza na minoko me bakokoloba te ngai sikoyo nazoba na place na bango po bazotala biso kaka na télévision bomoye baloba eza te me ngai nalobi na place na bango merci na banza na pokwa lelo oyo bandeko mingi basilaki kolanda émission na biso ya nini lisusu ya les 7 églises bamonaki ete tolobelaki makambo oyo nkolo yesu alobaki ete na église ya Thyatira bato bazalaki na molimo ya Jezabel tolobaki ete tika ete bapaster base prépare po baya na baéglise na biso baya koexplike biso ke signifie molimo ya Jezabel, n'est-ce pas? Parce que bato mingi tokomi mpe na mwa confusion mbala mosusu likambo esili koleka kaka ya mabe okoyoka o mama oyo azali ndoki tata oyo azali ndoki mwana oyo azali ndoki fille oyo azali ndoki me nzoka nde bazali kobosana ete eza mpenza kindoki te to eza nango kutu kindoki te me ezali manque ya connaissance mpona kozala koyeba ete oyo elingi koloba kaka molimo ya nini ya Jezabel yango na mama ali lelo oyo sur demande ya bandeko tozali kolobela Jezabel ndenge osili koloba mais est ce que mama oyi kopesa biso introduction ya mateya na biso ezali wapi mpe makambo nini tokolobela na pokwa ya lelo oyo bon tozolobela Jezabel lelo oyo tokotanga na 1 roi tobandi na chapitre 16 ti na suka et puis tobandi 2 roi tobandi na chapitre 2 roi chapitre 9 ti na verset 30 merci Maman Annie tokolobela pe révélation qui est Apocalypse, n'est-ce pas? Na chapitre 2 précisément verset 20 place nkolo sazali kolobela église ya Thyatira ete na kati na église na bino oyo bozali na molimo ya Jezabel. Maman Annie, est-ce que oui koyebisa biso que signifie d'abord Jezabel? Bon, Jezabel ezali mutu oyo akokovanda na mutu mosusu te. Donc pour mutu moko akoko donc soki avandi na yo loba a dominer yo kaka. Donc elingi koloba Jezabel. Donc Jezabel elingi cohabitation ezalité. Cohabitation elingi koyeka mwasi na mobali bawe kovanda ensemble, n'est-ce pas bazali ko cohabiter. Le pas Jezabel cohabitation na ba oyo ezali définition ya mot Jezabel na ba langue ya ba hébreu. Elingi koloba ete mutu wana boyi kokokana na ye te ke ye soki alingi boye mpo olingi boye bongo yo oganye ekosimba te. Donc même si yo dominé dès le départ na suka yebaka yende mutu akolonga yo parce que ayeka po aflatter yo kaka po akanga yo kaka na filet na ye par exemple okoki kopesa biso exemple moko eza kosala ye te ke signifie Jezabel na ka ezali ke Jezabel awa atikeli yo oganye na yo me na suka akangi yo na clé ya nguma exemple ino okoki koniatela biso place wana bon azwi yo bien na ntango azwi yo et puis bamanipulation ebandi. Merci. Par exemple, oyi koloba ete bo sava tosomba eloko oyo biso mibale. Ya boyi me yolo biyake oui tosomba kaka. Ba tikeli yo ogane na yo. E pitambo kosomba ona suka komi. Yo pesa ki mbongo te nyonso na ngamu na somba ki. To mima ke na tribunal aje kofunda yo ete tata oyo ndeko oyo aza kokosa. Wapi place osinaki ba papier. Parce que même si osinaki ba papier akosala ta limwisi ba papier nyonso wana. Bon, comme ça, il y a souka à gagner. Voilà mon limon, il y a Jezabel, qui est définition, il y a mon Jezabel. Maman, Annie, pesa biso pe ba caractéristique ya mwasi oyo nkolo salobela ki na église ya Thyatira ete bozali na molimo ya Jezabel kati na église oyo ya Thyatira. Pesa biso caractéristique ya misala ya Jezabel. Bon, ezali puissance, dominance sexuelle et puis séduction sexuelle. Donc et puis manipulation pour akanga yo bien na suka donc ba manipulation bandi et puis abandi donc atie ba chobonyo swana pour ça yo échec aux en échec.
donc ba caractéristique mutususu ngana boyiko bakisa ete Jezabel azalaki na molimo ya mutu oyo azali na ba trick na ba tactique pona kokanga batu précisément mibali. Basi musoko ya okuta na société na biso mama alina yete soko yiko za na bakate o bazalaka ete oza komona po bolingo oyo simba avant esimba pesanga d'abord sombelanga téléphone cellulaire oyo ezalaka na ba mémoire oyo ezalaka na ba caméra yo pe ozika mbongo oke kopesa mutu mususu akoki kozala wana azali wana aza pe ye mutu sombi abali yo comme deuxième bureau na boye wana ndako na bilupango wana otongaka kuna ngakende okotsanga kuna lupango yona mwana bana boza kotonga ya bana ya héritage ya bana ekomi deuxième bureau po mami wata fifigo akoma kovanda wana nde babiloko ya dominance ya kokuta azalaki nango mama Jezabel, n'est-ce pas? Bato bazali ete aza étudiante par exemple na université ayebi ete professeur oyo aza tikanaki na kotala ba point aye po atala ba point mais en réalité yo oza koyeba te aye wana po akanga yo pe po adomine yo po ekomi kaka akomi kozwa point pamba musupe na place ya musala okomona mwasi oyo azali ete azalaka sere na ba directeur ya compagnie po azolakisa bango bolingo te me bolingo yango na se yo mobali soko osali erreur oza kobosa na ye te po kaka azwa nini promotion na ye epuis ntango kozwa mpe promotion yo mpe lobilobi engindeli yo mpe lisusu babiloko ya ndenge wana badominance ya ndenge wana ezalaki na molimo emwani kati na misala ya mama Jezabel. Mosusu tozali koya tokokontinue kopesa bino yango mama Ani. Avant que tokende kozwa barepone biso tozali kaka kokontinue kopesaka badéfinition to sarclage ya liboso mpo bato tokoka koyeba ke signifie molimo ya Jezabel. Est-ce que oyi kopesa biso vie to CV to comment mama Jezabel toye koyebele awa na mokili oyo? Bon, maman Jezabel azalaki mwana ya roi, donc papa na azalaki roi. Donc papa na komona ezalaka etabana. Donc suka ye ayaki suko bala roi ye Jezabel. Donc ayaki kobala roi komona ezalaka Ahab. Donc nde ayaki kokoma princesse ozomona. Donc eza bongo mama Ani ndenge asili koloba awa bandeko tikana pesa bino un peu explication ya bien oyo mama Ani asili kopesa awa ke mama Jezabel ya solo azalaka princesse parce que papa ne azalaka mokonzi etabal azalaki mokonzi ya mboka ya Sidon ye mpe mutu atongaka tempelo ya Bala esika basalaka biloko mabe wana bampungutulendo nyonso kuna ya babala oyesu babalamu bien mokonzi oyo etabali ye mutu azalaki mpenza roi ya kote ya mboka ya basidon bakoli na bamers na bango ya bampungu na baidolatrie ya ndenge na ndenge mais précisément bazalaki na nzambe na bango oyo bazala kokumbisa mingi tata na bango asalaki tempelo kombo ya nani ya nani yango ya ekeko yango to mpungu na bango wana Astoro baza kobenga ye Astoro azalaki représenté comme soleil kutu te pardon line n'est-ce pas na elongi ya line azalaka nango ye wana nde mutu azalaki comme nzambe ya dominance ya bolingo. Donc lokola Diana ye nzambe na ye azalaka ya mabele. Voilà ya ekeko ya mabele bango sikoyo line sanza soko muni sanza yebaki pana bango ye wana nde nzambe na bango mutu apesaka badominance soko olingi okanga tata wana akoma zoba nde ye wana kiyeba biloko koya kokuta na société na biso ekomi mwasi wana ake koluka kisi mpo adomine mobali n'est-ce pas babiloko boye voilà eza molimo Jezabel parce que Jezabel ye mutu aintroduisaki banzambe oyo ya Astoro kati na bana ya Israël mais continue kaka koloba ete continue koloba parce que awa na bana tosili koclarifie d'abord mwa moke ete Jezabel azalaki mwana ya Israël te azalaki mopaya toza koya azalaki mwana mokonzi ya mboka Sidon papa na Etabal. Est-ce que okoki okontinue soki koyebisa biso bamerse to vie to place mwasi oyo auta? Bon, auta kaka kuna soki na mboka nini wana soki ya Sidon wana Sidon bon auta kuna po tellement papa na bango azalaki na misala mabe
ozomona yo papa soko za na misala mabe donc bana suba kolandaka misala yo papa mwasi yo bango nyonso basala bazalaki na misala mabe mais sikoyo ntango alongwaki na mboka wana po ye mpe ayekobala roi ayekobala roi sikoyo roi nini ayekobala apasi akomi marie sikoyo auti mpe bapara na ye nzambe ya bikobo nzambe ya bolingo ya séduction misala na bango na ville na bango kuna na mboka na Sidoni yango kaka baza kosala sikoyo abali ayekobala roi Ahab donc roi mobali na ye kombo na ye roi Ahab donc ntango abali ye wana donc ayekokoma